Mais qu'est-ce qui a fait que Manda a Longwabe Wenge musique à 4x4 bonjour à Kenya El Paris? Bon, il y a qui Mindondo au Saranate. Il y a qui Mindondo na Kenya no El Paris. Tant que vous poto na Wenge, le gars a zoki problème sort moko ba boke ngelo mo effacer les tableaux, effacer ke longinyos. Na vimba ke longi na vimba ba tofine bimaka. Yango nzamba za moto yo. Oh yo ko tika te. Soki lelo batu ba yebi sens ya nzambe te ba yeba ta sens nzambe na biso. Parce que nzamba za moto ngana ko bosa na ta sel nga miracle ya Saranate. Et lelo na zana bomoyi grâce à lui. Grâce na yemo yeme nzambe eleka nango nalongaka wenge pona ba mauvais sort wana na comprendre ki tenga bon ali boke bo ya pe orchestre na ngate mais na ba menace ya butu na moyi yo pe jeune mwana moke ouais aki jeune ko pona koti wenge na 17 ans alors na otala ngai bon na miyebela nalongaki nanga et puis bon jusque là to na bango bien fa na biso El Paris na koti yango siko ndenge nini to uti poto na wenge to yebo na bakala ebungi bani tant na longwe baye kozwa kungulu mobutu fait kungulu mobutu baye kozwa problème na wenge yesko lo kwanga na coopérer na ki lo kwa leki ya na emanda to coopérer bien ba adopter nga lo kwa na famille facile comme ça balinga nga na wenge et puis voilà tout d'un coup kungulu abino manda El Paris wana yaki yawa mbalo fubo ya nango ndo na poto ndenge zo kende poto wana fo ya mbalo na wenge El Paris bona zo kwa ma aventure tant na comme na poto na côté na nga vivre la musique pour destin na nga ya ki vivre la musique ouais. Tant la côte vivre la musique, la côte vivre la musique na mai, bah ça sorti en novembre. Tant bah ça sorti en donc fait Congo le Mobutu a obligé maman na biso a tindi ba garde na ye moko za a grand frère na biso na Belgique na opese mbote Willy Elliott. Willy Elliott a bengi en tout cas ndenge comme le boemanda et mutaminga na poto wana pona kusanga na Wengeli Paris honorable Francis Kalonzo. Oui. Yemde manga yemda zura nga ba visa wana na kendaki wana ya mona lingaka eti lelo pa sovanga tanga comme na poto bon kungu lo penanga exigeki wana ke ngana kota Wengeli Paris na kuti Wengeli Paris za suite répétition za suite dani ngepe to sangana ki to zuba ba perte de pièces ya ba tenir lieto ya Kishasa et na ningo pe lelo mari po ya ko sama kamna ya comme atikala na groupe na ye ngape na sagi nzela na nga chemin na ngana ndenge na sagi référence mais botikala vraiment tant que ça venait depuis tu akei botikala yo na rappeler ndeto sagi couvre fait oui kangaka Kinshasa penda ba serveur ouais parce que en fait ngana wenge na tika batika ko panga chance ko tsanze mbote ouais mutapesa nga chance ko yemba kuna yaki mais c'est ouais la so vocal na kala ebungi puis ndio mugi yaki to travailler au makasi chouchou de Londres yaki Blaise Boula et puis ndio mugi yaki wana to sagi voyage ya Adolphe yaki très bien yaki super to yemba ngoma super. Et puis tu as aussi le disque on a plein fait président Jimmy Benayo pour sa chance na plein fait na nzemo na mo ka na Nazareth oyo nzemo wa basusi e kozanga moto yo lingi mabe mama na mwana voilà et puis bon voilà mais na sagi nzemo kuna te tato kuma siko na Wengeli Paris comme le kwa mo eloko na biso moko boye parce que ngai na wenge mutayambaki nga makasi yaki Marie Paul na wenge d'ensemble muta yambanga pena lokola leki na nga pire ngai Marie Paul na otala ngai bon de agi pire na wenge to sanga na biso et puis guerre on est kendaki mais qu'est-ce qui a fait que boka bona bino balé oui bongo mais comme orchestre na kata chasse za éternel te mo so akola sa nzela na ye mais agi parce que ça venait depuis tu akena déjà avant bon mais ngai agi soué na ngati to kabwana Marie Paul mais tant na ko mona ikomo makambu ya ba sabotage monia bofana moninga bosala eloko moko ya malamu po bolia na avenir. Et puis ngana kaskaki na tsegi ba mutu na tsegi banzemo lokwa ba Ibrahim ba kanda ngobila ba niwa ba liberté ba mangengelinge na tsegi ba mutu et puis bon na ba comportement comme ils bien te ba humiliation ko ba tunaye ba opanga respecter et comme yo no ba changer structure orchestre na tenga mais ngana oyemba bien boy na ofana na ba bazo comprendre rien boy ndeni na tsika ba et puis les longa na nzela na ba ba nzela na ba. Merci. Tu as mis comme Manda chante, artiste musicien congolais. Oh, tu as mis Lelo na émission Point de vue. Je pense que moi je le bana moté mané mobimba. Soy mutozo la vérité et ezala na couverture te comprendre kaka eza vérité. Un kumu papa Simaro akei atiki le bana oki bat bakamo hein. Non, papa Simaro akei atiki le bana oki. Papa Simaro avant Kindi. Oui. Viens ça le maki mwandam. Avant na âge. Non, âge bat balembara net biso na ba 50 ans boy. Il y a âge mingi. Oui. Ye na 80 ans na ye ngana yo to mona ki akotika guitare na ye pa président Honoré ya mboka oui et puis alobia tikine musique et bon biso ro ngana ye pona makamona kutenga kutu na même pas na makanisika un jour na ko kota pa papa Simaro
ou bien na beta na ba mais bizaki dans moi intimité morobo intimité là qui ya mwana moko na papa na ye ya musicien munene na mboka leki moko collègue moko ya Simaro oyo Simaro a kotsaki na motema po biso zaki na ba service à papa Simaro na 5h na minuit so kaza na posa likambu fo biso ngana nazala wana et na yaki na boule ta ko sala ngama mane wana ngali mpona ngai yaki ke kozana papa Simaro nazo mayele et puis nazo chance na millennium so na mboka ba mona on est ni mwana boyaza na papa Simaro azo considérer papa Simaro pa yazali nzaba batela molimo na ye en fait ve Simaro baza ba tout moko loka ba phénomène na mboka o mais mboka ye ba raté kaka moko ba okunda ye moko na kufa ki mbule beti na poka ba babio bakake beti ba moko ye ba nani mais tant que l'église réveille ça mina entre ngana yo yazo lo bariza mabateya abi sambela kaye na tanga poko liboso ya kolala sambela kanza komba sambela kaye ta liboso ya kobenda mwa kopo biloko wana tu wana yaki ba mateya mais na Congo pasala nzambe balamuki na tongo babio non ba l'église réveille tant babio non wana batamokili apparemment c'est comme si les lobby no komna kanda ba pasteur tozali na kanda te mais tant toyoki quadre avec quadre utolo ba mikolo ba faux pasteur à solo serviteur dédié à solo na Congo azate yo pas comment confirmer biloko ngana koma na niveau ndenge wana te parce que mosala nzambe azala lokola omo lokola lelo wana premier ministre mboka papa Ilunga wana gouvernement na ye soko fingi moko bio sakana na moko ya lokola sakana na ye basala nzambe na mboka boye bazana gouvernement ya nzambe baza basali ya nzambe oko meka mbangu te bon na niveau ya grand frère nanga Kofi oui mais ngaye à mon niveau na ndenge na yebeli Yezu mosala nzambe atazo kosa bato mais soka zo drainer ta foule 10 personnes 20 personnes na kombo nzambe déjà na ko saka na yete toza na respect basala nzambe mingi mais mokili babaki un jour ko baluka mais baluki ko po ozomona lelo accoutrement ya mosala nzambe ezali ya mosala nzambe te accoutrement ya moyembeli ya nzambe ngana yembelaki nzambe pendant 9 ans mais tu as respect soko lati mabe na ministère de la voix soko lati mabe ba non devant ba nzambe boye mais yo mozo mona ba serre na Christ le makambazo sala est-ce que wana c'est plus que modernisation payée na modernisation payée na kutrema non mwana ya nzambe nyonso ngai depuis na botama lokwana na mwana nzambe azaka na temple ya propre motema ya propre nzoto propre mosala nzambe azaka propre na makambo na nyonso mosala nzambe ya salité te leo babikini bopeto oui mais ali rôle ya basala nzambe balobaki oui et c'est quand nzambe ya lezaka propre donc mboka na biso Congo so toza ya solo to na nzambe faut propre faut propreté donc pas Simaro donc na ko wanga na basala nzambe te na interview ya boye basala nzambe ba nécessaire mais ba se comporter lokola basala ya nzambe pour biso bandimi ya nzambe tolandaka bango merci papa Simaro oui nzambe azuye mais avant zoye asolaki abi non ngana tiki mais mwana moko azali na kata mboka awa namona kaye malamu nanga et azapi chanteur na kata mboka parce que même congolais wangana je suis quand même chanteur na kata mboka on est pas meilleur mais bato ba travailler na vie bazwa ki bazwi mbano wana te comment dirais-je grâce wana te pourquoi seulement manda mais ça moteur mabe pourquoi ngana ye Ronaldo alongo na Real ke na Juventus amati Juventus ngana ye photo za to matati problème ya papa Simaro yalaki na kata Kinshasa orchestre na yeba na oki ezali suna kombote na liboso ezoyemba président laisse-moi parler ezali na kombote ya vedette moko liboso na attaque chant makoko benga pe bato bakenda poto batika bana oki banaka bata poto bakenda poto batika bana oki oui tika bana oki bango nyonso batika bana oki mais toyo oyo pe na masolo ke fondateur ya kombo bana oki ali Joski Kambukuta mais vie moko doza na ye na kati ya bana oki wana komona vie makoso ye na famille moko tosaki ba réunion après matanga babaki ye azaka na biso et puis ye azana biso mais ye azana Paris biso ozali awa bref depuis na salle na zaka na mukombo orchestre oyo instrument ezate o ba 20e mois tozo kene so ba 19e mois ba ina ne quelque ngam na lo instrument ngam na osaka ba production nga kaka na ndenge na et puis bana oke bakendaki tout o batikalaki bazaki ba 6 autant ba pesi ngwende ba KIP bazaki ba 6 à 7 personnes bakenda na bango nyonso ba boye ba pesi ngwende ba msupe bakendaki ya on azolo bana oui que tant ba pesi nga ba bina nga bakena bango baki 6 orchestre ezali sauté parce que via la obeta na sauté mais esprit na yaki esprit ya ko telemisa mo loka papa wemba ndenga kendaki wana da ba imeni ani baki ba pepe galini baki so ba seki esprit papa Simaro ndi balabala yana ba vivati lelo ba victoire ezati lelo na biteke kufa mais ba plaire oyo lelo bana oke ba dozo ebele ba opanga chance be poni parce que papa Simaro a présenté officiellement abi non na PCA aya moyembi ya bien le salamate na Congo kasi na Afrique ali moyembi ya bien azana venir et puis abi ko respecter bandeko na ye et puis abi ko respecter mboka azana mosi na ye azana ba na ye azana ba respect mboka donc
et go marché. Et qui m'a bêté. Bande quoi bana oyo musu basidi que ba comprendre que ne boule là été. Bon mais pas bazali quand même il faut chancer ça parce que ba fana na papa on a trop. Et je pense sacrifice nous fana na papa on a ça musala. Ceux qui ba ko ça quelque chose lobi na ko bazana expérience déjà. Ko fana ba mikolo wana ko fana ba simaro. Soko bende le côté donc mutu moko aux asuna. Mais structure bana OK lelo après liwa il y avait simaro c'est comme si au changeant tout le monde ba jeune ming na attaque champ. Oh mais yo gazi jeune akola te. Papa simaro avec moi na mokete pas kola. Est-ce que Banaoke se retrouve aujourd'hui lorsque Manda chante, joue avec Banaoke? Mais oui, so, pour Bino journaliste. Public ni Obayaka. Bino journaliste boyaka na Bino ta, so yo mona ke tout ça ça me très bien. Public ni Obazoya, est-ce que Public nyos. Na zo jamba papa ya ba 4. D'abord on a vu mo betara wana. Vie honoré. Yene mtatikala na biso vie honoré, azana 81 ans. So monya tembo la go malem. Faut pousser na pona ba, o moni mabe na Bino bozo sala. Bozo bibiso ne zo tambola souté. Oyeka ko tie micro na yo na bano loba mais oyebi makambo zo lekate. C'est ça le problème option zo boya. Biso do lingi opousa naka olobi makambo yo zo mona. Mais bo pousa naka te. Yango bande ko bazo kimaka internet parce que ba information exacte. Est-ce que nga frère na yo boy? Oui. Nga groupe on a groupe makama wenge yo ba yaso wenge te. Banda kala ça fait 7 ans. Oui. Et comme référence. Bon référence. Ce que yo référence ne mo bimba on a nyoso mona ka wana nde to mo ko beta musique bana OK parce que quand on parle de référence ngai na référence parce que na musicien chanteur. Ça veut dire que ba musicien référence ba kota na bana OK. Ba kota te to na bango déjà. Ba kota te pour ba kota souté bo ngano na bango. Ba kota te. Muta bata sika ba yali ser mo ka wana na zoki pas problème kendi Deborah et puis na chanteur mo ka za to zuna gitambo zo maruka John Paul. Comme les Christo. Tout batika li ba musicien. Mais na combo ya honneur ya vie simaro bango nyoso bana OK. La part des gâteaux ya bana OK. C'est comment maintenant avec la famille de papa Simaro? Faut pas voir car part gâteau, na eloko za na instrumenté, to fanisi les streets de siko. Mais faut pas se retrouver parce que batiki li ngwende entreprise na bango. Oui. Oui, té kokena ngoni wana té yango na fa la information. So na pesi yo image ya papa Simaro, ezali té batiki l'orchestre famille. Nga ba pesi nga na famille té. Albi na nga manda soit sala yango so papa Simaro présenter nga na famille c'est autre chose. Oui. A présenter nga Willy Tafar, un manager na ye. Na a présenter nga na V Patrick Mangasa, wazaki pire petit na ye. Et puis a présenter nga ndeko moko na komone Godé abi yaza guitariste na biso abeti mingi na bana OK ozana ye. Mais Godé nga la muka na tonga kiana ye. Donc makabya ndingo na mais lokola mo we akufaki V Simaro akufaki. Quand même azana libota na famille surtout les enfants oh yonga na bazomona ke orchestre papa na bango ezo beta manda mutazo beta bambonga concert pezo kota. Oui mais concert ngo yo bambonga ezo kota oui eza société eza bana OK soki koti pourquoi oza congolais lokanga te soki congolais na makambo to soki na vie Simaro alobaki so mando zui ata crédit ya kotikelanga so zui ata carburant ya kotikelanga et na bomo ina ye 2 ou 3 concerts na betaki na yako luka pour na pesa moi crédit na pesa moi ni nga sens nango ya ndengo wana parce que siko azati est-ce que crédit yango famille yeko parce que nga na za manda oyo ya bana okete na za manda oyo ya bato ba wenge donc comme on a na ezali na betaka ba musique na kata mboka na biso za congolais lokwa nga na betaka musique na mboka wa partout et yaki ma bana okete na to ça disque na nga je suis on a autant malongo partout en Afrique za ma bana okete ezali etinda ya mukolo o azali icône na kata mboka oya sali kambe salamate na kata Afrique ndenga na lobaki avec ça to mango to structuré comme patrimoine national famille est se retrouver moni pas ngana comme ça na réponse famille est se retrouver lobaki non voilà orchestre papa na pisa tiko be orchestre ya na pisa tiko be orchestre ndeko na pisa tika mandata na place ya commission ngo na etinda batinda kiye voilà et puis nga là au mona na osa banzaya na msusu soki fandi na nute na olingate parce que c'est etinda moko ya lokwa défi. Faut pousser la ndeko bozo pousser na te ngoto boya mamuna bino bozo pousser na te bozo na ba information te tu as une information te tout na ngona information tu as une information président kata sokoda yali société moko ya munene o ya droit d'auteur ya ba musicien je pense que so mutazangi yango azak congolais te biso so na kati na mindono na ba désolé zo sala mayali po biso na kata mboka boye to tika bola muté bato bazo diriger le ba mikolo mukolo nyonso adinga kutika reloko malamu na miso bato pourquoi bazo beba na bato le ba kacho na epte so aux informer de boto kota anglo est-ce que manda se retrouve dans kata sokoda malembe loko bafuta kapso ba mo ko soma kata soso nanu na saga loso malembe ezala pour ce que koli et okoma bien ezala eloko nyonso ndeko nanga il fait zakata na 1 2 3 4 biloko ngana yo bon pour na zoma makamno fou
mais biloko ngana otomoni mingi na kata mboka awa oyebi ke oyebi mamba na moko pou esilaka mabe mais oyo ezalaka toujours lelo na gérer Sokoda eza na maboko ya président Verkis na président Nyoka Longo au moins quand même ba changer structure non il a changé kuna yate danger za kuna osakana te tozwa kelo côté décembre yango to le lanzala ata influencer te mais mbongo ya kuna belé donc luka tona ba respect belé moyen pe ko kenango ni yate mais l'état à côté likambo après ça ba gestionnaire au baza ba musicien te ba gérer le kona parce que quand ba musicien c'est grave président musicien gérer muto za musicien ta gérer Sokoda bino moko na besoin ko na l'état ensemble ba gérer biso bien parce que le ko la biso za na makambo ko yoka na te na makambo za muto na makolo to za na sens de business te il faut ba gérer biso na bateau l'état est dans la tête et puis ba zo bateau yo baza na matière la matière ba ko na biso comme le président Blaise Boula tant va néo gérer non kozongi nga souci mat so ba ngo gérer on so yaki bien de batikali ti leloti donc to luka bateau ba ko gérer ngo bien à venir po so que mutayaki maire wana ba problème ke ne ba lega ba sa eloko ta problème ko ka on a limbongo amemaki na ndeko na yewe na son ba limbongo ba ko zo na vient so papa ba yona ba limbongo ils ont mangé l'argent comme ça devant nous ok mutale bi awa papa wembati allez là hôtel voilà ça on a payé un petit mangolo avec prudence parce que petit mangolo biso bata yezu bo na petit mangolo ndeni est-ce que le projet maïcha gozonga net projet ba net bozara ya ensemble bomoko yali na moi mais dans l'idéologie ba maïcha parté bomoko salama kutu lelo te bomoko ya cela sur 8 ans banani bana bomoko biso tout na kata mboka biso tout mission za kata bomoko parce que nous beaucoup de gens ensemble non tout faire na biso to ça ba réunion na biso to préparer makambo belé parce que ba le bande bo beta musique nini ka o bo bimisa gawana est-ce que ya sikezali net album ba cheza na kata album manda ta musique ni nanani dio yo na présence sam titre est-ce que bako ça peut dio wana bo bisimo le moko ah mission le kwanga ça est là président Koumou Manda chante que lentement ici vers la fin de l'émission bande rono le ba album na marché na décembre oyo Manda chante data rotier était qui formidable, qui balle de match peso à papa chéri, qui va fali, qui va faire. Bah on va dire que ça a marché. Ouais oh déjà va bimisi avant décembre. Nini peine c'est pelizio. Ngana a sa chance belé Simba parce que les pour musique et pesa. Ils ont pesa té. Ngana a sa bonne chance belé parce que quand studio tina suka ko bimisa. Il a facilité. En tout cas on a sa chance belé. Par contre chanson ngana ko pesa elle ne bandeko lelo ba botami na mboka. Pour bazo sala pe fierté. Net va bien affiler. Petit n'a pas bien affilé. Papa Bégas, héritier. Donc, ça dit bien, il faut peut-être avoir une chance de parce que ça difficile à s'arrêter. Il faut peut-être avoir une chance. Même dans des commissions, autant Ibrator, il chante bien. Il faut peut-être avoir une chance pour. Et ça facilite. Bisous peut-être gagner mais pas peut-être chance. Il faut peut-être avoir une chance. Tu peux la chance pour tout que les musiques pour tous un problème sérieux. Tout le monde est politicien aujourd'hui dans Katamboka. Batunyoso. Et puis comment on dirait pour se retrouver il faut comme un politicien. Net yo image image na lelo bazo mononet comme net moi combattant moko boye parce que ba vérité zo bazo déranger ba du mikolo président Mandacha. Bon, voilà yo mutolo binga na bino eloti. Voilà tout kana yo ngapa na yo la vérité moko ngala ko lobezo kisa mutu besa ni. Ba bio fashion na matanga papa ya Tshisekedi olata ko uniforme te mbongo kabola bino. Non mais pour to bengi bande ko musuba ya ba boyi. Si vous avez fait 7500 bakeba weli yango na bibe bino boyo wela mbongo me olinga kite boya na réunion to kunda immortel qui seke di bolinga kite taba misi mbongo boyo bozo yango po bino par rapport au père ya kombo ba kulutu fallait pas on dit ma ka balia ah wana déjà au BBC mission hein wana jo BBC o babi oloba mabe wana jo BBC mission oloba mabe président au BBC mission pourquoi parce que nous zo oloba on est à côté mbongo on est magi pour na matanga pour na transport ba musicien oza munene oza muke fallait tout le monde là se retrouver ouais même pas se retrouver mais qui transport alors yo mutozo bela ko na mbongo ebele o kamato tshanga na poche no kei to gi 9 musiciens o to gi na kata réunion et puis bande ko na bazoki mbongo wana to benga bango baya ba réunion balinga te alors yé parce que oza na combo non ngana na combo attention monsieur ngaku na meilleur chanteur na mboka par rapport à bato wana attends yo mutala ngo ba kulutu mais to betala mo musique ba ba couper ba na ba voiture te mapangu te et on a besoin de information bien pour tout ça na biloko bien pour et tout ça là vous mettez ma solo on dirait aux na kata mboka Congo te mbongo wana ba pesi pona transport ya ba musicien ba yo kolela papa na bango kiseke $7500 ba pesa 14000 sur 15000 et puis comme $7500 trois personnes ba zuba ko kabula totali bango ngana bisi moko ngabi oh
bonne ba mbongo mike boyo ko wela boye bino mbona mbongo oh non on nga bon en tout cas boza ba toza rasute mais bon tu vas ba ndeko ba discussion ngeli ka nango mais vraiment na nenga mabete il faut causer ensemble l'autre c'est mission mo la ligne kota pena na profondeur aux informations et puis boya ba concert ba bino ba penchant na bino wana ko za ba couleur et aux gens mais émission ils en sans couleur peut-être vous aurez pas invitation il y a invité rappel bisoté tu invité bisoté roya non Kinois Congolais tambola na ozo ba onate so concert yali biso ba mami le na ba problème kini ba ya to pas avoir invitation au Sambo déjà. Très bien. Merci, Président Koumou Mandachan. Sambo déjà. Quels sont les projets d'avenir? Il y a projet dans la studio. Oui. Bana ok, ça la une année. Qui produit? Tobenyango Immortel Simaro. Oui. Non, produit. Une année. Bon, ndeko mo za na poto kuna mais makamle za clarté to tchango na bomen. Ngana za studio na o ça déjà na futa mo ba mo na mike. Immortel Simaro. Immortel Simaro, c'est parce que nous avons 5 chansons avec Simaro. Parmi les gens qui sont malades, nous avons 5. Neti. Mandola, les Solo Mbongo, Mabele, Santa Djura, nous avons une mélodie, nous avons Bakatanga Imae, Gaïba Sokolanga Nangola. Attends. Ah, bah il m'a on a pépé Kalenzi Mbongo. Kalito il m'a on a pépé Kalenzi Mbongo kitoko quoi. Tous en anglais na studio. Ah, na seyambula. En tout cas, donc vous avez un Simaro. Alors donc 5 chansons. 5 chansons et puis na 3 na bakisi ya sika pour na pesa dimension et recommandé na 50% na niveau ya banaoki. En tout cas, projet autour na ngo yango wana et toujours 50 nzamba soutenir biso. N'a pas eu de Simaro à aller à fou la bisopo. Attends, le 15 février, et puis Marizan a marché pour tout commémorer mémoire pour une année les en mars. Voilà. Aujourd'hui, papa Manepli est mené à Kinkester est mené à Nepli. Aux Alarapé Pembe na Bango. Si vous voyez aujourd'hui l'image de Viva la Musica, de Victoria Leison, Yomo Mandachan de Global. Victoria Leison est très bien fini goûter. Mais Viva la Musica, c'est un fini go bagi maman Amazon, il m'a contrôlé. Mais biso tolobaki maman Amazon abima atika bango pena ndengo na po basala kombo nga na sala parce que soki yazaka wana ekokoma mutu musu akoya ba naza na $500 na pesa bano ba obete mais tanga koma maman Amazon amoni ya 500 za mukena kozwa bango te donc atika bango libre po omoni ba musique nyonso obeta ba mbongo ezokota ba mbongo ekota kana ngote oko misabe mbongo instrument o misabe na ba bakamu nyonso mo zuno pe mbongo na porte te. Alors, si vous avez une tête, vous allez vous faire un peu. Si vous avez un louf, vous allez vous faire un peu. Et puis, la famille, vous allez vous faire un peu. Donc, il y a un peu de louf à faire ce matin, qui pendant faire ce matin. Pour faire ce matin, la famille a musique. Vous avez un musicien. La famille a un musicien à côté. On n'a pas sa musique. Voilà à peu près. Moi, ma soeur, je suis Lelo. Est-ce que Lelo Mandachan, comment dirais-je, ouvert à featuring la musicienne? Mais tout ça va featuring déjà ou engagé sur Wemba déjà va featuring lelo ah on a auto message je suis on a Wemba na papa Wemba na Wemba na Bozi Boziana ba Delvis avec tes collègues il y a Wenge c'est comme si aux Wemba na bango trop yobité associé à bango vraiment tant to Wemba ba kala bunga na yo ça on est à moi kala président ba comme on a image de chanter sur lelo to Wemba ba mono peut-être lelo Wembi net boyé na album avec Simaro ça oyo salo ben peut-être président Jibé président Wera danger zali ba comportement ba tebele c'est kufi na mboka so ko zupe yo tie sur na disque na yo bomelo sur disque danger pas yeli yango mais tika na ngata na eloko lobi na ko pona mutu mungu na yemba na kuna ta mais c'est quelque chose de naturel voir président Mandachan chanter avec Jibé piano avec Wera son ozo pona ga bango ba ko lebele netinga na biso que tout Blaise Boula so to yemi ngom ndamu loka lempela lelo ba se pela makasi pour yo na ba pension na ba tona mais na biso ba lempela ba ali Marie-Paul Bali, Bali Pekuna. Un mot de la fin par rapport à Don Balandi Bissolelo. Vraiment. Au Balingi Baba nouvelle amende. Merci. Interview mais trop brutal. La mode d'information bien négatif. Mais merci na sengi na bino na courage bozanango et puis Mike Lokamba pa yazana opesa bambote. Bino mo na sengi bino merci. Bon soutenir les gars musique. Bon soutenir les gars musique parce que le cas to aller wa tous un problème moko sérieux. Il y a d'abord ba musicien. Tous avez 18 ans passé à le cas tout cas ko sanganate bon monde pas musique kitagi et sikoyo c'est comme si poto pedoza nga moi bino ba concert wana beta na poto oui mais netinga na sepela na za mboka na ngena na poto ba misia poto nini ba na musala malamu ndenge biso na Kinshasa donc poto wana
eza mboka ya bapaya biso mboka na biso yango d'abord awa nanu fo ozala makasi bongo libanda osala bolamu lelo poto oui et tozanga ba combat ouais combat ezalaki voilà Kabila Longwe normalement combat na kati ya opposition numéro 1 ya opposition mutu azwa pouvoir na mboka alors bango mutu bawe ba kofungola siko mboka na monde ya musique parce que ba maçon ya Kabila bazalaki ba cordonnier ya Kabila bazalaki basali ya nzambe pe Kabila osambela pona bango ba na promote kaka biso ba musicien donc ezalaki démarche moko ezalaki moi démarche moko pena moi bien te mais ngai na mona nga bia etambola biso mutu ezalaki mabe vis-à-vis ya communauté na biso libanda ya mboka alors lelo tozala mboka ya sika président ya sika donc tout peut essayer chance biso to accompagner kulutu na yo Koffi Olomide asali démarche ya malamu ya kosola na ba combattant est-ce que Manda Chant peut aussi faire ça asali yangote to landi quadra corps à Koffi Olomide na Kin 24 alobi musicien o ya solo na ba combattant fara boye bon parce que kosala mafeza na kombo ya mutu moko te na kombo batu nyonso so ya ko sala kana kombo na ye yega mtango beta kuna faut ça na kombo batu nyonso to la tata moko mama moko to zala obligé ya kozala ensemble pour to la musique oyo ba bombi biso le na kata Afrique mobimba po na ba compréhension on a bien compréhension les autres ko bato ba yesko ba diriger mboka comme autour na biso bon autour le legi tour na biso le legi na moko to ça musala so normal et ngana olo ko to fanda soki lelo tata na yo comme président mboka oyo ngana boye ka ningona yo mona ko ngana makayabo ko kuma président na mboka eza kwanga na makayabo donc ezali pouvoir oyo uti na nzambe sinon moni Kabila Longwe wana ndenge Kisekedi côté la pouvoir ya nzambe mais lokola congolais zo comprendre ko accompagner ba chef na bango te il faut wana ko accompagner ta chef à localité ya quartier ndoko to sata bourgmestre ko to sana ezalité lelo bozo opération ki bopeto mais gouverneur Manda background de collier président yuzo bebsa background de collier merci président lelo ne to aller awa ouais tout na mboka bozo ba okini bopeto mais kini bopeto ya te gouverneur na bourgmestre kini bopeto yali yo moko pa yozali mais lokola ba dirigeant ngo pe ya mboka ya makamba babiloko yango ba ko sala ngo toujours un esprit de tribalisme inde pas ko ya danger parce que là on a remarqué makamba kini bopeto na direction hôtel de ville kuna lelo makambo ya tribalisme e koti kuna e osa so babi ozolo babwe po yembité chanson qui tchatcha bopeto baninga musu ba yembi mutasali nzembo kitoko lokola nga o yaga na muta liboso yagenga mais bako ko ils ont accepté bandi bien bandimaki yango mais na pas eketi so ko tona et puis bakuma ko beta na barabara sans corps nanga mboka ya nengo wana to kenango nengo wana et comme babé bakenango de esprit ba bande ko na bango bampangi makambo belebele c'est normal. Merci président. Mais biso to initiative ya bien bakenango mais balongo l'esprit wana ko tona ngwa so ba ko tona nengo wana nzamba ko bénir bango te. Merci président. Le président Manda Chant parle avec son cœur. C'est l'artiste musicien congolais Oyo Lelo Totikral Naye oiseau défendre l'image à bavier beaucoup le bazalé dans le King Kester et parce qu'il a chanté avec tout le monde, y compris Papa Simaro. Donc restez scotché si monté plus 243 89 00 60 149. Kambana batuna yo. Mike Lokamba président yo ya lobby. Abilo na un peu brutal. Brutal donc j'ignore quand le moula en Belgique, de pas simbote na El Diouf Noir à Paris. Restez scotché si monté. Ciao. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre
pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.